famille Bota na baki opération 100K. Oyo nazali komona awa ba vie oyo ezali ba vie aussi la betaka. Ezali ba vie o Bellevue betaka te. Maga buta. Alors famille Bota do streamer Bellevue. Total la film na baki opération 100K. Opération film moko 2 millions de vies. 1 million de to tiki na ba. Ba ndeko muso basa. Ça peut musala na bango. Mundela batu mwasa batu mobala batu moteka ni makala serre na biso bimisa foyer na mo bimana bana. Aza mukolo au restaurant. Si dans le roi aza matalana, votre papou. Kita matalana de. C'est là libala ti le monango. Ba so pa maputa. O monango. Zéro mariage. Aza proma jeter, si na proma jeter makasi. Pasa la makambo asala ka. Bota, tokota la distraction te. Total la film. Traumatisme, bomoni nenge film ou ezali. Bomoni nenge baker bazo jouer wana. Parce que biso na ina na baebisaka biso l'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage, physique et psychologique. Donc ba personnage ba jouer pas Bellevue, mais faire ça effort pas ça là et loko o eza la définition parce que Bellevue qui m'a classé. Mona ya tosh. Na mona si na kimat. Si sarata azala mona ya ba benga ni quartier ba ko no. Na ça on peut comment on a ba rumbu so gini. Te quartier mo citas. Azala mona citas asi sara inate point. Nga na pesa au moins si la ça ba devoir rebelle. Davina no wana ma buko le pango wana tout est vanité. Ya la qui tout est vanité ça là. Si la yela biso tosh. Aussi ça na ina. Yebisanga siko Thérèse alelo comme analyser. Président Caleb a tourné 5 bana na yo oyo za basara vérité na. Toi tu penses que président Caleb a autant à Thérèse? En tant que mission, toi en tant que film ni na jouer. En tant que film c'est malembe. Ya moda ko tanga ngana be mission te. Ko tanga ngana ba film. To le gane chaîne moko bisoti. Na le kana tata na chaîne moko. Si ko Thérèse a la chaîne mon tata na artistique. Voilà ce qu'on te vend. Thérèse lelo pesa kaleba oloba fierté na ngadi na na sima Thérèse. Na bana ya sinari bakoma koka soni ya kozana na yaya ya bongo. Vraiment. Ah ma finger terre. S'il vous plaît. Ah non finger terre. Comment koka soni? Est-ce que Thérèse a son bois qui est Congo comme Nigeria? À cause de maman passe. Par rapport à âge. Oh. Bellevue a ini edo. Ici péché a Merci Johnson. Si la rose appelle maman passe. Soit tu mets wana pembe. T'es par rapport à âge kasi. Et bon aussi la âge mon na péché. Ah. Après ça ne âge à balé. Menge comme ça ngalo ya Gabi na sila na ya Gabi na koza le porte-parole ya mutu. Parce que na yoki ba rési ma chérie mon frère moura ma chérie mon frère balobi normalement Bijou la reine il fallait Bellevue dans sa porte-parole mais to tchepe ya Gabi na sila na moko na nzonzi na zaki na obimat ya Gabi aleki si la depuis Congo ezala Congo quand je film international c'est vrai ou faux? Bellevue a joué ma grande famille na ba Boiri na ba Delta na papa Elomé eleka na Apis Ezawa ya Gabi a joué Viva Riva et puis na Viva Riva joué tableau moko mais aleka ba délé na succès. Gabriel a joué porno, Gabriel a joué film porno parce que c'est un film porno. Vous avez un succès Gabriel a zaki non mais ça me fait très mal au cœur. Il y a quelqu'un qui m'a foutu $50 pour qu'on tout à la bande. On est baba fouta. Tu vas foutre à la banque chaîne. Parce que baza ba vraie valeur, baza ba légende ya théâtre. Ba biso yo, tozwa ba chance te toki pa ya modé, nzonzingi na tawana zoya pa ke zoya, na joué par Chris Production en 2004. Premier nzonzingi na vie en 2004, écrit par Yami Lona Modero Totokal.
Chris Production ça vivant pour que tout mais tous autres chance à Banzonzi penate mais ba ya gabi ba fanda ba na nzungu ya Nzonzi et puis il y a Gabi na Teresa soka wa pour Teresa il y a Gabi na kati ya nzungu ya Nzonzi il y a Gabi azaki obi Teresa joue actrice film moko actrice principale de beta na moko auto solo ça na film même ba joueur azala to solo là oh joueur lesbienne donc film lesbienne même que ça la Teresa il va vraiment des cartons wane cartona atombola ki lesbienne mama le beli mara tumba yango ya kosala publicité ya bibi yo sa publicité ya ki lesbienne oh Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, notre émission Surtout qui est présentée par votre humble présentatrice Chancée Siana la Cupa, comment la soukabasou, autrement dit chef de la presse et la famille Libota. Voilà, aujourd'hui j'ai pour vous comme invité sur notre plateau, nous avons Jerry Kobetox, papa Kouloutou ya famille Libota, Koko Yaba Warrior, le lot nous avons naé, tout ça la analyse, tout analyseur vraiment des cas, tout ça là, tout cela là bien tout ça là toujours pour analyser l'actualité ou les arabongo na kasi il y a bachan na biso voilà biso no story bi et le connu ba voisin bazo préparer et le connu ba voisin bazala ngo chaque jour on est sur bazo ba voilà que solo la yango na Jerry Kobetox voilà je ne peux pas commencer ça pourtant on appelle ça beauté et pas ya ba maman au bazara wana pour nous soutenir on a ba commentaire on a ba like on a ba partage vraiment merci beaucoup à maman que Dieu Bokatola la maman chérie maman José Lusadi sur maman Chantal Moukendi, voilà, maman Gina, Mabiala, princesse Davina, et Léna David, ainsi qu'à mon papa, héros dans l'ombre, et na lingala, autant à comboter pour siroter boyo, y pamba. Voilà, bonjour, Jerry Kobetox. Ouais, bonjour, Sissi. On bien à Sissi, votre papa, le bâtiment qui a 4 ans. Moi, il y a bon moine. Voilà. Les poste non non la poste voilà. En tout cas na santé kimia na sepeli komona yo et puis na sepeli kozala na chaîne oya kitoko wapi Active Final Télévision, il y a monsieur M Mosala Nzambe. Alors babonné surtout il y a Active Final Télévision. Papa Koulouta famille Libota pesi bino mbote, mbote na bino ebele. Obala litutu ya mbomana zolo, beauté ya deuxième république. Moukou wa moko de la presse, préfet de discipline. L'homme à taille. Donc ni beauté ni éclat. Mais nazala etolo mona ngabie. En tout cas on est surtout mal barré on a la beauté na za kitoko boye ba kiboza be lilingi ya Satan parce que Satan de aza mutu aza kitoko koleka biso surtout na monde entier donc Yesu Masia surtout que na Bible ni beauté ni éclat en tout cas famille bota na linga bino makasi maman José Lusadusu bamote na yo la maman chérie à moi si ainsi que sœur na biso Aminata Tulomba sans oublier papa Jaboud Maembo motema ya mama Anas ma famille bote ya Sir mamita Dina de Belgique animation na bengo mamita Dina de Belgique na Chaboy mamita Dina de Belgique yemo yebi ndela chebongo mamita Dina de Belgique bamote na yo na bo sanité bibishi esanga BBC pesela mbote na beau frère na biso OK famille bota ba mibali na bana basi soki to boka ba couple moko boye to kamola bango te OK mais côté ya sila oyoka communicatrice ya sila moko ya komi likangu ya mutu ya couple bato boka apanzi couple bato pardon notre maman na ba bona za na papa te na ndako maman na ba oh sila na problème je t'aime oh te na pusa yo modela ke na sala modela ke na sala sila na problème je t'aime makasi azaka na ibo mdele wana ila biso mdele mundela batu mwasa batu mobala batu moteka ni makala sœur na biso bimisa foyer na mobima na bana aza mukolo restaurant si na lokwa za mutamatala na votre papou
tout à matalana ke bato sela libala ti lelo monango bato basomba maputa ba maputa monango zéro mariage aza proma jeté msina proma jeté makasi osala makambo asala kana Belvi Kandi azana un américain perdu au Congo oya lala kanaye alamukinaye voilà, tout est dans l'histoire, il y a film, même ce traumatisme. Traumatisme, les autres qui est par rapport à la vie, il y a banda qui n'a les autres qui est non, on n'est pas une distraction, bah il y a une distraire biso parce que au-delà de tout, ce beau film à Belvi, biso toroyaka. Les tingana lo bango, moi je suis Moukala, il y a Belvi, bobe na ba kombo na je suis Moukala, il y a Fali, Tchalelo, je parle que des artistes na mboko au Fali na Belvi. Alors, si on touche l'artiste, on a mis balan, en tout cas, on a mis. Alors, Belvi Kandi, on a la vérité, il y a un total. Total. Traumatisme, l'élo, déjà, l'élo est à 6e partie, à 16h. L'émission, quand elle est à l'objet, à 13h. Donc, l'élo est dans l'émission A. 7e épisode, on aime te écouter. Donc, 6e épisode, écoute à qui. Donc, cela veut dire, traumatisme, famille Libota na ça va chaque fois biso toza on a pour streamer Belvi na YouTube otalaye ozui vidéo na WhatsApp na Facebook aux égoïstes était pesa partager voilà donc premier épisode à traumatisme famille Libota ça la rango pour na ça va que ngana za famille Libota libéral libéral je suis libre ya koloba mabe na malamu alors na pesa qui devoir na ba communicateur ya ndeko na biso aussi là baya kotanga ba nombre de vie na bango ateza ya ko booster baya ko ateza ya ko booster ko mutade ko gérer chaîne ya bakabwana d'abord comment booster ya ba booster kat sikoyo famille Libota na baki opération 100K oyo nazali komona awa ba vie oyo ezali ba vie aussi la betaka ezali ba vie o Belvi betaka te maga booster. Alors, famille Libota, to streamer Belvi. Total à film, mais baki opération 100K. Opération film, moko 2 millions de vies. 1 million de être ticket là-bas. Eh, bande comme ça, ça peut nous ça na bango. Comprendre? Mais, biso le lot opération 2 millions de vies. Alors, famille Libota, restons focus Belvi Kandi. To consommer Belvi. Belvi, ma fille menait sur l'hôtel yango, pourquoi qu'il existe. Et ça va enseignement biblique. Avancé. Et ça va éducation. Moi, dans un que l'autre nanda. Puis ça est, s'abonner à la chaîne, il y a Belvi Kakaba, allez. Moi, non, maman razon. Tchela kaye méga, osa na Kinshasa. Na poto na biki bosaka na wifi. Tchela est méga, comme ça. Moi, na saranine. Atara ba film à Belvi Kandi. Donc, famille Libota, to kota la distraction te, total la film. Traumatisme, bomoni nenge film ou ezani. Bomoni nenge baker bazo jouer wana. Parce que biso na ina na baebisaka biso, l'incarnation des rôles, c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage, physique et psychologique. Donc, ba personnage on jouait pas Belvi, mais faire ça réforme ça là et loco est la définition parce que Belvi qui m'a classé on a touché na mona si ça va azala mona ya ba ben on quartier ba comme non quartier on a ba rumbu so nini te quartier mo citas azala mona citas ça si ça inate point nga na pesa au moins si la ça va devoir rebelle davina on a mabuko le point on a tout est vanité. Il y a des gens qui tout est de vanité ça là. Si là il a besoin de touche. Aussi ça na ina. Il y a un moment ati le aussi la comaraté, aussi la comaraté. Il y a nous les muta comaraté. Oh, surtout là le ba, surtout là on finit, surtout là le ba vérité na ba fait nango. Fait na so ya nous la comaraté même parce que ma be ya nous les anina, ça va scénario kala. Ya bi lelote. Bon kuna ba le bi biso ko to na ba scénario kala. Nana eso ba scénario kala. Non bien, si le film ou autobéto soit disant ce qui est malade, soit malade ou soit Yamado. Et textuellement. La table va film à Belvi, film nanga Yamado na malade. Textuellement. Le bin a coûté na kui awa. Azagi na président ba réseau na DAF na nani susu.
on dit na chef na mo groupe abeli nga maman tala muta fula na film ya Mado reconnaissance ko ba film na ngai ya Mado na malanga sila oye teka palpite na poto si lelo na lo ba makamusu te po esa preuve nga benga mona sila tourner par ngata mais si la mwana nga tourner donc mutu nga na fabriquer ne sila lelo a tourner a benga a tourner. Bravo. C'est intéressant, hein? Vous êtes à féliciter. Bravo. Et puis dans le biga assis la tête. Passer dans la belle vie comme la toto là. Et c'est on dit que ça n'est lengi moko. Moi je confère vendre la la fali. La di distance. Ne ouais la son avant la la faire ne héritier. Ne nga pe na vendre la la voilà. Il na bota qui est. Ça va na. Ce qu'on y a muto va vendre te va ça nga géri. Teresa obota mo ani na théâtre. Gabriel obimisa mo ani na théâtre. Lelo bana yeko ba vérité. Voilà, d'accord, on soulevait déjà ba combo wana, vraiment question ezala ki nango lokola précipité ki to ke nango peka malama quoi. Tout monde est bon na makambo ya 7e bagarre, tout le monde a ki ya tété aye vraiment donc aye li yango mobima ainsi que ya Gabi aye wana appuyer kaka. Qu'est-ce qui se passe na nyonso wana? Moni, ça fait très mal au cœur. Dans mboka na biso, na mona joueur asbeta na vita, a comment analyser. Na ninga mabete. Et ça m'a ramené ça m'a na mboka na biso joueur, abimisa joueur mususu biter na vita, mais a comment analyser na ngola. Na pese mbote. Messi. Lubanzadi. Abimisa l'offre bongeli biter na vita. Et puis coach Bibé, et puis mutazwa nani coach Bibé. Mutazwa bimisa joueur so coach. Vous savez qu'à une minute au foot, à Benyo, il y a qu'à dissoudre. Si on a recruté Messi, mais Messi, Lelo, a analysé l'émission à Balabala, on va bien assurer ma solo à Balabala. Est-ce qu'on dit ma blanc à bon? Est-ce que Messi sera ivoirien? Elle a comment analyser? Non. Teresa a comment analyser? Pourquoi? Avancez. Lelo. Bijou la reine oya mi benga porte-parole oya mo yeba comme ça il qui porte-parole en côté bango bakomi ko soigner lelo bango ko baza na raison mais sur totali Teresa bache président Caleb tanga 5 bana obimisa ba sa vérité na yo. Moi je ne pense pas que président Caleb a autant comme moi sert na biso Teresa Bon, ça va se faire fruit. Le monde roi tanga komonanga. Malgré tanga kende poto na ebiti bon, même sous ba folie de grandeur na kobosa. Bosa na biso na giesho. Folie de grandeur. Bosa na biso na giesho. Mais OK, biso to za ba pilier autant ba doudou soupe ba longwe. Ba kanto elonga feti ba longwe ba mayonnaise oh le lot toute la belle vie ba odi. Ba longwe. To la sa bango ke ngana giesho ingange. To simba ya mode tito kenda na ye. To sa ba succès na mbuku. Yebisanga siko Teresa lelo komi analyser. Président Caleb a tuni 5 bana na yo oyo za basara vérité na yo. Toi tu penses que président Caleb a autant à Teresa? Autant na ba mission, toi autant na ba film ni na jouer. Autant na ba autant na ba film azo. C'est malembe. Ya moda ko tanga ngana ba mission te. Faut tanga ngana ba film. To le gane chaîne moko biso TV. Na le kana tata na chaîne moko. Si quoi Teresa les chaîne mon tata na artistique. Voilà ce qu'on te vend. Teresa lelo président Kaleba oloba fierté na ngadina na dina na sima Teresa. Aloba nini? Président laki boye za makamaka. Président Kaleba lelo za marié parce que comme on dit moi si à président Kaleba ndako. Petite sœur na propre na venir lo. Le qui a Fabrice Kachouva. Allez on a photo parce que na honorable Souleka oka ya tikala na mikili leki ya beau frère ya président Caleb donc petite sœur na mona moko motos na quartier to ndabenge mamundele oh mona ki soki président Caleb ayaka na mwasi ne a éclairer matanga moko boye wana to ndabenge mamundele na lo avancer siko yebisanga dina na lelo so otali dina na lelo aza premier cabine au président Caleb aloba. Ça c'est ma fierté. Yamakasi. Caroline Ikwa. Par président Kaleba Koloba, ça c'est ma fierté. Yamakasi. Ansu Luzolo.
Mike la Duchesse. Voilà. Siko Teresa kona et les autres le boko avancé quoi. Donc autant que bena boyo. Moi ne wase ba tchaka boyo. Atchaka boyo. Parce que na Luki bena que place président Kaleba autant que Teresa en vérité na ye. Exact. Donc pour moi que mboko yo Teresa actrice comédienne ça la chaîne nenge lelo dina na za la label on aurait présent lelo so il présent Caleb to pe saleti alobi ke na tiki théâtre ton nota la présent Caleb à travers bana na ya bimisi dina na présent As Muzolo Mike la Duchesse ton nota la bango to présent Caleb sala ka musala mais ce que ça va que ton nota la Teresa en tout cas présent Pomba présent Caleb ko exister te na beaucoup na bana ya sinari bakoma koka soni ya kozala na yaya ya bongo vraiment ma finga te s'il vous plaît na finga te bakoma koka soni est-ce que Teresa soto bwaki ye Congo ekomi Nigeria akoza mama pasa par rapport à âge o Bellevue aza ini edo ici péchant aza Merci Johnson si la rose appelle mama pasa soit mère wana pembe te par rapport à âge kasi et bon aussi na zaka âge mona ba péchant après ça ne âge à balé âge à balé na tête ba vrai âge assis la tala na tournage ya Malan asa sa make-up au senti pena sera qui je benga ba luna ba bengi ya sera qui sa make-up donc on va ma finga te to recadrer voilà donc cela veut dire Teresa azana même pas label kutu chaîne ezaki na 700 abonnés lelo lokola finga Bellevue abonné ba mata mais Teresa zo ba mbongo otekaka na bar soit disons na bar yo za responsable ya bana na yo au moins na $300 ata epamba po Bellevue sala label à Bellevue mbongo ebimisaka en tout cas Teresa so meki okokate préparer yo mo oganga Atuni Ronel salaire recommandé boule. Va resat, va vidéo. Tout c'est non. Teresa le va. Dis-moi la lema mzamba ça me interview. Va resali. Si la koto loba moi na muke na motete na bébé ko ko lesa ngala na batu. Mais bibi c'est ce que vidéo oyo bébé so saba éloge moko boyo. Na kan pona kan tuku bianza. Exactement. Zéro vidéo. Bellevue a dirigé Sila. Bellevue a dirigé Teresa. Mais Bangono va diriger Bellevue dans film mode. Voilà. Mais ça, on a Rosie Moucho, puis va diriger Bellevue. Bellevue a joué dans film Rosie Moucho. Bellevue a joué pas Omar Ikabo. On a bien que Ramsey Ino à Nabiso. On a un personnage. Avancé. Donc, Teresa a le quoi maman passe par rapport à âge, on a Sila. Si là quand même azana moi ka moi label na ye boutique na ya muke wana parce que mutu va signer un contrat pe contrat beba si Teresa ozana label ata osala ta film bebe sarata d'abord Teresa groupe ne sarawa ye mo ka panza groupe abana na ye on ngatola bapo ba na mibali baswana obitina baswana avancé to solo là avancé alors swana Moïse de la presse pardon na taille ma comment na makambo azaki chef à groupe incapable de diriger ban. Mais ça hôtel Teresa Lelo a comment analyser. Nous sommes toi la poigne. Mukala, ngana ko koma Mukala Bellevue. Na so chance dans Zonzingi ta. To solo là les seuls artistes comédiens mi fula yemoko. Na ko film na ngaya Mado e fulinga e fuli Yamado e fuli Kukwi e fuli Bosco. Akenda pa Bosco. Kanu Mazali. Na yena komi film na bolingo ya bapomba et ça la radini et si la raté adresse yo moi si ya pomba bon jouer mutu avana na sima na biso oyo batu balukela na ba charge su ba ba héritier ibula tant que ça c'est pas na héritier ibula zaki d'ailleurs mtayela yo kasi to solo là très bientôt ozo comprendre na komi film na bolingo ya bapomba et ça la radini et si la raté pomba quand vous jouez ningo jouer le roi 2 minutes il y a ko jouer pomba premier film Pomba joua. Baba remarqué quand comme jouer Pomba. Bolingo ba Pomba c'est raté. Va, bo ke na internet, bo ta année. Na za ko ba we ensemble.
ba kofi lo midena ça dans sa suni na théâtre pour bon dimanga nak bimisa mi chopo na nga pour bon dimanga chéri aza zozo na théâtre kutu baby donja yewana a tourner c'est ma fille so yeba sa Teresa abimisa moi ni na théâtre so so yena chronique na bimisa ba chroniqueuse ba chroniqueur ba gepe misu ba leka na motalaka eza na mondo ya nature c'est normal d'ailleurs pena te nga na wanga na raté ça normal kasi to sala bon pour lelo so meki oebit oyebi na lelo ko za na sima mukongone to solo la yo so ngane nga za ko ba mura te ba récite ba otanga ba komwe ba maquillage abana basi nga za na joy tolomo herbivore comprends? Avancez. Donc, cela veut dire que Thérèse va dormir dans la chambre. Keno Luka Mongo ça la film et Sopayo. Normalement, si l'année fallait apporter parole là, yo ko apporter parole si la tête, to nongo na Thérèse. To na biso sœur nanga Gabriel Bolembo. Mama Tumba. Tala, on m'a dit Gabriel na cinéma. Je m'excuse. On m'a dit pas non so ba jouer ba tienne. Le cinéma Congo. Si on joue le roi Gabriel au comité, vrai ou faux? On a raison. Tous les cas. Bana nyoso ba jouer à ba chaîne. Dala bana nyoso ba jouer à ba chaîne ba film. Parce que il y a une différence entre personne et personnage. Voilà. Personne c'est un être réel. Personnage c'est quelqu'un qui oyo acteur actrice a odef sanzo tonaye. Ngane na odef sa personnage sanzo tonanga pour à s'exprimer à jouer. OK. Moni bala baleka na ina. Écoute, so nga mutu na tanga kuna te nazoka moi ba cours accéléré na lekisi la et ba on a bossé dans le bango c'est ça c'est la théorie inana ya na TV on peut yagola c'est une nia c'est un vagabond moussenzi avancé mutu au moins na sa famille bota tika na defa kiti sa kaleso mbala ombala mutu bongo yo tanga komona l'émission na nga vraiment Boki a Boki a belle vie. Et puis le bébé n'a pas eu. C'est na ba voice. Ya ni na kwakala. Si na ba voice nenge ya gola zole la bolingo ya mwana muke abetie magoda elekeli il faut avoir la mibale. Si na ba voice one. Makambo izali. Obiso ba biso ba voice te ba ngone ba na ba voice. Leti nga alobaki. Bobi misa ba voice nyoso ya nga. Ya gola. Bobi misa nyoso. So aussi singa naoya. Je vous préviens naoya. Moi je suis Jif. Obi balou ba to ba Jif. So ba zoki sing ko ya tikarati. Et puis na beto mulu ba sa bu. Donc bobi mi sa voice news. Gabriel Bolembo aza actrice oyo ngana yeko kuta Gabriel Bolembo na TV. Na le but de Gabriel Bolembo sa mukolo na. Na lingwe na lakso. On a lingwele. Na lingwele. Avancé. Là c'est na ba pe ko to date na date mbota mana na télé a. Avancé. Et ça moi na ngona. Na mona 1900 nini 78 le 11 mars. Vous comprenez? Na moi na liboso Aisha Bampele asa pesinga koko na ngaye. Tape na koko bua kama boy. O tendresse ya gola ba ko botelo koko boy te tala ye. Koko mundele. Vous comprenez? Donc, Gabriel Bolembo, asa actrice au lelo. Moi, si nous avons on jouait Tchèque, on jouait le rôle à Gabriel au comité. Il y a Gabi pour jouer film à Viva Riva. Film international. Il y a Gabi pour acheter. Il y a Gabi de Papa Hervé, Papa Wemba. Vieux Boziana. Vous comprenez? Papa, est-ce que Vieux Boziana, c'est Papa Wemba? On a évité. Parce que papa m'a papa. Vous comprenez? Et non, bien sûr, papa, alors, bah, yo, t'es Gabriel, ça m'a sané. Toi, bah, tu vas agir, n'enga, bah, ça est coco, n'enga, pénana, coco. Ce que toi, qui est un sens normal. Est-ce que, c'est un émission Gabriel, comment analyser? Jamais. Ok, il y a des belles amours, tout le monde, bah, il voit rien, so, bah, on là, à sa valeur, nabiso. Soit atiki théâtre a commencé à l'enseignement mon boy bana bazo ya théâtre sika ma
makambo na lobi yango mesili banzala comment analyser ya gabi pas comment analyser nga bokolo ba ke bango yo comment mukala Belvine nga na so cherche na internet c'était dans Zonzik na joie le peuple d'abord écrit par Nico Chege na joie boîte noire par Alpha Bokole na zaka acteur principal te na jouer tableau moko producteur abi mo ba ki célèbre tableau bon qui no bête na internet boîte noire pochette nango Doucha Simba bon moi mais mana mutu moi c'est zaki Irsil Péchant na joie ki noko ya modéro to kokana film écoute salanga ya ngwana nga joie ba fanzonzinge belete na bête ka boîte noire si lelo ba tsoba moninga na émission oh yo nem to joie boîte noire yo mto joie tatouana na film ya mado donc nazana référence morobo ya gabi ça na référence makasi mais lelo ezo comme ça ya gabi komi analyser ya gabi ko ça ba film été dina nazo ça ba film na mwana biso na ndeko na boso na bengi mwana ça pe na mwana Davina apo po ba yana biso basi balinga te ba ser na biso ba benga bango ba na meti Davina mwana ngaza 24. Toi tu penses que Davina ça âge donc baza bana biso ba Luna baza ba bana biso na ba Sila voilà oh mais oui na ba ser Gabi na ba Teresa et ça va théâtre sangisi bino comment benga ma copine pour ni bolingo kata aja bali na théâtre donc cela veut dire il y a Gabi à sa valeur mon mais ngai comme ça ngalo ya Gabi na Sila na ya Gabi na ko za le porte-parole ya moto parce que na yoki ba rési ma chérie mon frère moura ma chérie mon frère balobi normalement Bijou la reine il fallait Belvine dans sa porte-parole mais to tchepe ya Gabi na Sila na moko na nzonzi na zaki na Obimat ya Gabi aleki Sila depuis Congo ezala Congo quand je film international c'est vrai ou faux Belvin joua ma grande famille na ba Boiri na ba Delta na papa Elomé eleka na Aplis ezawana ya Gabi joua Viva Riva et puis na Viva Riva joua tableau moko mais aleka ba te belé na succès Gabriel a joué porno Gabriel a joué film porno OK c'est que non film porno Osomona succès Gabriel Azaki non. Mais ça me fait très mal au cœur. Il y a quelqu'un qui m'a foutu $50 pour être tout à bordi. Oh mais baba futa arrêté. Te ba futa ba bango chaîne wana. Oh, chaîne le proposer nga pete. Et proposer nga pete c'est moi écoute ni sangana vagabond na zoom face à face. Ba proposer nga mbongo. Chaîne wana futa ba acteur ba actrice mbongo. Et ça bien, et je ba valeur na bino même makambo loba. Et je correspondre na ma vie na bino. Voilà. Normalement, il y a Gabi Azamutu au lelo, bah ne béné faut pas tanga kaye, bah j'aurai cours par correspondance. Parce que bah ça va vraie valeur, bah ça va légende y a théâtre. Bah bisoyo, tozoa ba chance te toki pa ya modé, nzonzi na tawane zoya pas de zoya, na joué par Chris Production en 2004. Premier nzonzi na vie en 2004, écrit par Yamilo na modéro Totokan. Chris Production ça vivant pour que tout. Mais tu as chance de Nzonzi penate mais ba ya Gabi ba fanda ba na nzungu ya Nzonzi et puis il y a Gabi na Teresa so ba ya pouye Teresa il y a Gabi na kati ya nzungu ya Nzonzi il y a Gabi azaki obi que Teresa joue atira jouer film moko actrice principale te beta na moko auto solo ouais ça na film même ba joueur azala to solo là on va jouer lesbienne donc film lesbienne même de ça Teresa il va vraiment des cartons. Wane cartona atombola ki lesbienne. Mama le beli mara tumba yango on sala publicité à Bibi. Yo sa publicité ya ki lesbienne. Oh. Ba retane la obena code pénal. Ba tangela ngo pénal. Ya moni déjà na biso Bruno Kanza na biso diva bi pas de film deux fois. Bo samwe batalo kolomoko misama be na bino mo bimisa na ba film mais le baki okomi ko batama yazana mamwana te yaza vraiment moi si ya kusaba tupana ngai azala makamwana te sa ba guerre na bango bana basi mais ngai cours na ko pesa lelo normalement bango mi balé ba ko saka ba analyse te ndenge bazolo bana soi-disant Bijou la reine ndenge ami benga ki porte-parole ndenge bango pe baza ba mikala poso tali ya Gabi azo bundela Sila intérêt moko ça
intérêt ya liboso lokola bakayeke sila nde mutu akomi na liste ya kobengisaka bato na kinga kati yango monaka papa ngwasa ayaka na émission na rage kolobela mabe ya belvie oyi papa ngwasa sekana yo théâtre na yo osaka te yango moni naloba shoka bana ebele baoyebi te neti yo mpo oyebi ye te oyebi filme ya papa ngwasa te ozalaka te ozalaka mwa moke kobima te obuma omoni shoga ifo osala bafilme ya sika ya succès bana lelo bayeba seri ba papa ngwasa ozalaki na age ozalaki mwana mokele biso mpo ozalaki te yo na 24 to 25 à 27 ans. Je m'excuse. Bonsoir les fois, moi je ma fille ma sikabana le loba ye babino. Donc comment on est quand film a joué il y a tinga maka ngana joué papa ngwasa na mboko et sala nini. Film ngo pe papa le tinga. Ya mado eza na internet na bana lelo batali yao. So papa ngwasa beta on na internet. Je pense pas. Banze ma vero chiro koute ça mais papa ngwasa au sala. La seka gêne ma belle émission ba chérie na ebiete. Eh oh Zoom a tout est là au bordé kuna yo senga ngana ke no so na Zoom. Oh. Eh Zoom a tout est là au bordé là-bas na bana no so sœur Marie Hélène abimisa ya avança kati. Eh mais so tali lelo ba twala ba koma so to biso kolonisa mboko. Omoni ma mosko biso to ngala bande o sala ba comédie belé ba telemelanga mais lelo yango bango ba komosala ba mayonnaise ba dudu soupu a komi plus na be émission que film nga penga yo na suite na producteur na so na la théâtre na live na ngawa si obo sambwe moi pe na bengi sabino ezate nga pe na so na ngawa na TV ça fait 3 ans na lika si on a internet producteur aye producteur aye ba yete ah izali makasi toto tourner semaine ou toleka toto tourner sur bagage sous semaine siko bino bato bozoya bo passer temps na bino pamba si la ninga zawana alinga komata ya mutu te yalinga yebo wazala kaka zala kaka zala kaka na ezara vraiment plus ça ka indépendant za le boko pete ya pesa kada kuna progression kuna so za kuno yeba na mbala mako mata mbala mote biso ko na famille bota oyo le bisama ka moko bato ba yinanga même na belle vie a bloqué nga tanga 2 bana o yebi 3 bana o oyebi si la bimisa nga pe na tangelo 3 bana o belle vie bimisa to tanga sko bana na bazana o bimatini na tumba internet malembe Jérémy Chabani Aïda Kapilas na tangi na ode tanga de sila bazana nani fia uto ya pana biso ça obike combat eza combat Ligue des Champions ko pona ba joueur to ba joueur ali buti ya Djibouti te mwana mutu ato melise libele tanga kola mukasani aluka mama na ye ete ayo oh eza papa kuluta famille botanga na tangi wala bapela papa kuluta tangi na tangi Jérémy Chabani na tangi Aïda tanga sko 2 personnes passent avancer Monique babiloko bayaka oloba awa eza babiloko oyo ya buzoba Belvia sa victime ya succès na ye na kantuku bianza na ye na organisation na ye si la elle n'est pas organisée hier ça na biro si la lelo ezaka wapi na sanzete na se ya nzete bato bakena tourner pa na ye est-ce que bayaka kozwa bayaka otanga scénario wapi bakutanaka wapi na nganda si la solaka bato na banganda tokutana na kapela na place yo boye bafandi wana camouflage basololi elle n'est pas organisée comme Belleville Belleville là longola biso soni muto théâtre akoma na restaurant VIP na rond-point qui pointe ça wana place to bando benga M16 bayampaka bayebi place wana et so l'équipe on a na biso Charles Okoto obi c'est notre fierté mutama boke to bita bato batwa lekakala mutama et puis restaurant est jeté plein bandi na combien et puis ça a 2 places VIP
Na place à pour tout. Biso siko ngati wana linga mingi pour tout. Pour tout est bien fort. Namona batu musuba yaka osala lokoso. Na pour tout. Oh, ngai sa mère ngana vana na mère kuta saka nete ngani saka gérante. Ngana vana VIP te fona mona batu yaka osala lokoso. Na mona ebele na restaurant. Azolia tina mukua ya biloko mbwa. Ya ndele. Sko Belvique ani lelo asali biso valeur moko boy. Ninge ser na biso Delta zaki a tourner film na ndaku na ye. Moni ma famille ndako na tourner ndaku na ye. Ndaku na ye pena. Lelo so hôtel ba comédien lelo to ko tourner ba ndaku na biso. Ngamo film na ngeleko na tourner na palais. Septième niveau. Yaya. Pika makolo yaya héritier ibula ko matate. Septième riz, septième niveau. Avant côté faut pas comme na cahier. Na garde. Avant kota faut garder comme kombo na yo. Oye er nini. Oye kota la nani. Là ça situation le roi tendresse te bana ba répertoire ya ba nzembo ba musicien ba va na capella. Na boite ba ba na capella. Mais c'est place on normal ça place commerciale. Moi na otanga erni. Ya omo tendresse a baby si mbongo. Te na lo bate bana ba bana bikela mo nzambe. Donc, eza Sony ya komona lelo ba ser na biso ba légende ba icône mais Thérèse aza icône te. Oh. Thérèse aza icône te. Thérèse aza icône. Aza icône te. Yo kotanga ba kombo ya Sinaki te. Muto zo baby sa personnalité ya Sinaki eza Thérèse aboni mama. Azo baby sa personnalité ya Sinaki. Te, président Caleb ata lo ba boyete. Azaka na Sony. Et au fond, on a connu la maternité à théâtre, pas bien sa Thérèse. Et ça m'a fait un terre. Pour moi, ça n'a rien de chier, mon col. T'as li tout yanga. C'est peu comme ça, la personne vivant avec handicap, le roi a li tout, un problème té. Nandimi li tout. Mais awa na fingité. Et là, monsieur est comme Singa. Obi ke moura comme mon nene. Ba système aba mi ba les hommes maté bino mo kanza kwa zo lia bien bino mo zo kanza kwa zo lia bien ya munene aneta ba système aba mi ba lia mura so mi de ba kiss oh ya seulement féliciter et bembe ya ma chérie mon frère et où me la raté photo que lokunda ngomba kwa nini mura na ba résine na plateau bazo tanga ba koma ba maquillage bazo tanga bino boyaki koloba bino boyaki ba yaki abolobi tout est vanité mais tout est vanité neni bo gravé biloko aussi la lata ka ba tiriki wana ya ba tiriki wana ozoya ko comparer ngo na robe au Bellevue lati Bellevue aza sa perte ya moi c'est pas ba ni sa pèse donc Bellevue aza sa perte Bellevue la takabila mapa po manzoto voilà si l'année aza mutu akala kala na zalaka na kinyo bango ba utakana eko manga monzele bulo makambo aza mutu asa tala aza sera ezalaki mukolo moko na balabala soya mutayibi ba tout furai mutakota bara vata nini wana tuna ya paka wa biso bara vata est-ce que ton nom mena mirinda le tomé na canette to mela ngosiko ya bouteille na nyubako siko yebisa ya mela masanga na kazi ya libaya obike na Kongo to na kazi ya libaya kazi ya libaya biso bana ba série 7 ne photo ba masolo wana Kongo to oti musika siko batu mususu mona boye bakimisaka azwa lingwele po reverser le lota komokoso mona za mona série 7 ozala lingwele ndazi kona wanga na lingwele na ngaje bakimisa ko lingwele na ngapesa bakota basuka ba 78 79 80 pe na suka pe bazwa ya pa era bana musu bana babana batatu eti tendance bakala lingwele oh ya le bakazala na ngoti mama malembe tendance amu 1979 aza âge mona l'école à Minasi mais Nico Chegaza ababazale ka Nico Chege so Nico Chegaza âge ni
Et puis na tout na katana ski ya yango yo pakola kanga o ya nanga. Ya ina ne wera na jibe. No be nga ya. Est-ce que wera na jibe ba benga na ya nani? Oh, yo be nga ya nde. On nous sanga makasi bon. Baza batamangwele makasi mais si la next fois ba génération lingwela avant. Na za ba kota suka. Ngana ba owe. Lingwele so kenda ko sile ba benga mama papa. Mwana na so bazwi lingwele te. Il identité qui zairwa. Sikoyo kota suka. Mais ba yasila soit pene bandeli. Première cabine. Bangona ba Teresa. Ezaki ya moto. Ezaki na moto. Si ozi mangwela na tawe komi na suka. Biso na ba ya pakato zitanga suka. Ya ba oyesko ozana ngo. Ah, c'est tala siko. Ozomona. Donc biso toza pela bata suka. Anzambe. Donc nzoka nde sila so lingele na ebande. Ye bena premier jour babanda opesa mangweli. Yaso. Eric avait testé pour moi déjà na suka ya émission na biso il est connu ko yisa na bande ko ya. Non, en tout cas, d'abord famille bote peuple congolais. Toi ba valeur. Teresa, na moi carrière à ça qui a mouqué, à ça quand même valeur. À quand même valeur. Quand même, on a quand même. Il y a ça dans moi quand même, mais il y a Gabriel, à ça la valeur na mboko. Et mission ce bon hôtel en opéra, hôtel en a liste où on est qu'on a besoin mobile à critiquer, besoin à finir besoin. Normalement, Gabriel a comme porte-parole à Silate. Pour voir les gens qui portent pour la tasse au boyang. Au milieu, il y a des gens qui ont porté bien à comment ça n'a pas bien, on n'a pas télé réalité dans l'âme. Mais à zongue les sous, au moni hypocrisie. Donc, bandeko, biso to sera chance dans zone zingiti. Mais tala lelo ceux qui bana lokola, ba Luna, ba Davina, ba mona Teresa makamba osa. Au milieu, on tiki sa bango théâtre. Ba yaya ba maman to eko kuta. Azana eloko a valeur te oyo asali na théâtre. Lelo combien tout à ba dire c'est eza kozanga kibomoto humanisme et puis koyeba oyo yo oza soki ya gabi ayebi o aza anoyo le kana émission te tozela ya gabi na ba film soki Teresa ayebi oyo aza tozela na ba film. Alors moni siko na makambo esalami si la squad sepeli si la lokola ici la zaka série wana danger Fatou Miracle la zaka danger il y a notre bango na complexe anaka sokwa ba nyoko lepo ici la zaki na mutuka Fatou Miracle na mutuka si la mutamakolo à l'époque mais bango bazaki na mbongo ya tata te mama mbongo ya tata puis tata mabota bino combien yo yobi ma première cabine makamba papa nde bongo si la nota mo makolo ici le péché ngazo tambola na mutuka Fatou Miracle la patrona preuve ane biso surtout ba ya gabi na ba Teresa to benga Fatou Miracle ya patrona avant yo ça va gérer vous comprenez très bien donc eza makambo bango bakosa te lelo en tout cas eza soni oh ngala lobi était ya bino soko yo fininga nicho ni fa ni beauté ni éclat et ça nga eloko tenga na pesika ka conseil soki boboyi na bino ok le rola la bo suba parce que bon si ça valeur ya théâtre là yelo molo ba wala ba sopela mai na TV ba sopela mai na TV to ba bambanga libanga na TV on a donc c'est ça pourquoi toi je reconnais c'est de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre à travers notre émission Surtout qui était bien présenté par votre âme, la présentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, comment la fois parce que nous sommes autrement dit, IGEC, il y a famille internationale, voilà, là, et là, nous, ils ont le Thierry Codetox, papa, pour nous, qui a famille, il y a Bawarrior, merci beaucoup à la maman chérie, à maman Claudine Lucatola, maman Josie, Moussadi, Souana, maman, la famille Bota, et à Katia, maman Chantal, Mokendi, voilà, merci beaucoup aussi, à toi, c'est pas volé, voilà.
pour toujours la conseil, tout l'encouragement et ça, apparemment. Puis tout comme c'est pourquoi pas mon papa, héros dans l'ombre. Voilà, cours de grand, ma base va bien changer. Voilà, les cas de s'abonner. Vous continuez sur la s'abonner parce que la pièce cabaye, vraiment, il y a la belle vidéo, vous s'abonner massivement sur notre chaîne Active Final Télévision. Non! En tout cas, famille Boto la linga bino mingi. Mami t'a dit na mbote no belé la maman chérie à moi aussi. Merci beaucoup de maman de son famille Boto bolinganga. Moi aussi, je vous porte dans mon cœur. Merci. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés pour les scotcher sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à nous, on dit au revoir.